que chers internautes, tous on a base ya IDPS, tous entourés na ba combattant IDPS. Tout remarquer que vous avez réaction par rapport au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Tous on a la fils national déjà entouré na ba combattant Belé Bazar. Bonjour mon amour fils national. Bonjour. Bonjour. Le fils national chef de l'État vous avez ça la discours sur l'état de la nation. D'abord bien dans le cadre de IDPS. Analyse par rapport au discours du chef de l'État. Ouais, merci beaucoup. On a la base, il y a un parlementaire debout. IDPS viva! Viva! On a un parlement debout au Tshisekedi, héros national, avant à l'œil du peuple, c'est-à-dire machine à démocratie. Avant de Tozali, Toyokagi discours, il y a M. Kabila. Dans le discours à M. Kabila, pour Nabiso IDPS, to juger en gros donc au babengi d'informe vide. Dans le discours Moroboé, il y a Moutou Moroboé, donc Kabila vraiment a bimisi image pour biso toye bagaye kazara chauffeur, mais a bimisi deuxième image ne ya comédien. C'est-à-dire, na kokota na salle, Kabila zoloba que bozalaki kozela na loba na bino comprenez mon émotion. Ok, j'ai la passion du Congo. Comprenez mon émotion. Les galobia ya kanisa sexy batou. Et là, qui si que Kabila na katia Newman na katia conscience ne ayebike ba Congolais bazolingaye te pe bazela maboko ko fongwama ye asa la déclaration ya non partant, c'est-à-dire ba Congolais bazela ango. Mais Kabila l'air à Eroloba, Azana passion à Congo, pour Nabiso IDPS, peuple parlementaire debout, jugement Nabiso l'air Kabila Zoloba, Azana passion à Congo, il fait pesa ba Congolais Kanda, IDPS viva! Viva! Passion à Congo, Kabila lobby, et Zola Sake, ko yiba o Kabila yiba ba cuivre ba coltan, nano atondite, ndenge nandinga mo ya Congo ba lobaka, Kabila zanzoluka tondi. Donc, nous avons dit que ba iranium a tekela muta mukuse ya Corée du Nord, Kabila donc il a attendu que yanda lobby que azana passion ya Congo. Pe discours nae l'air accueilli sous ko sala o ba bengi ba comparaison, azo sa comparaison ya 1900 qui tel na lelo, pe comparaison dans moment na Kabila zalagité. Azalaga so na Rwanda et à part ça, Soni Makasi azoloba ke ye azana lignée ya bakimbangu bakimpa vita ba Lumumba ye il fallait normalement aluka alobata ba komba ba prophète na ba ya Rwanda to ya Tanzanie lokola ndenga zawana po ye na makila azama kila motena kimbangu c'est un muntu akata ba mutu na machete te yaza mutu ba nilotique kuna il fallait luka ba prophète na ba nilotique na ba Kagame consort. Mais félicitations au peuple congolais. Bon, mi bete la norme beaucoup. Peuple congolais sont aux zolos. Bah pour biso tisseré d'articles sur ma parlementaire debout depuis to banda voter ma place oyo. Na ontolemba te ba katan zete bota yango moko. Na minute au peuple congolais Kabila abangi bino parce que Kabila yaki na makanisi ya goya ko sala o ba bengi kikurunzinza na Congo. L'air à Koti, à mon niveau, peuple azotalaye, peuple l'air azotalaye, Kabila commis, oh je veux organiser, respecter la constitution. Kabila bangi peuple, c'est peuple, il faut toujours aux aguets, parce que Kabila zana bandoto ya kurunzinza, bandoto wanezali, que asala oba bengi, yepe asala akomaneti le roi du Congo, bandoto Mobutu azalaka nango ya kokoma le roi d'Isaïe. Biso soto lali, tu serais dans le bas, prenez-vous en charge. Soki to lali, Martin Luther King a loba, le peuple qui garde silence, il est responsable de sa situation. Tant que secrétaire national honoraire à mobilisation, charge union so, et ça na maboko on a mis le peuple congolais, Kabila zana makanisi ya mabe, makanisine ya mabe, Kabila za sous dictateur te, Kabila comme une dimension, on a fait Kabila, c'est le Satan du Congo. Yangonde le la Satan a koufaraye morote a créé au Babengi FCC. FCC est un front de criminels du Congo. C'est-à-dire, front de criminels du Congo, Azobenda Batibala, Azobenda Babitakwira,
ba José Makila azobeta bango Karcher o ba benga marque de la bête ya 6666 c'est-à-dire soko boy ko signé na FCC a kolongola yo donc ezake 6666 anazobeta bango mais biso topesi Kabila merci beaucoup pour permettre aye baba nani bazavwa ba vrai patriote Kabila zo aider biso toyeba bato bazavuma ba vrai patriote donc discours à Kabila comparer n'est pas raison et ça discours mot vide mais toujours signaler Kabila IDPS viva Kabila l'air azoloba mwasi na ye Olive avant d'azobeta maboko ndenge mubali nazoloba buzoboloji biso tovanda yu tozotala mais Olive yeba ke na ebele ki médiocrité de langage mobile nazobimisa maboko ya zobeta eza soutien biso tozotala mukolo Kabila kopakata mbangu yesoka tikali awa toko kange ndenge ba ivoirien bakanga Michel Gbagbo toko tia na kaso donc biso tolobango po ye pe azobeta maboko azoseka après bakobina na koko ya kengo bake kobina kuna charanga au moment peuple congolais azosouffrir Olivier ba sort ya Michel Gbagbo azala na kaso na Abidjan donc biso nde to so Simon Gbagbo toko kangai po Kabila kokima ye Olivier kotikala toko kangai ba kozwa sort na bango donc minga koloba kaka ezali ke discours à Kabila eza discours mobo peto sepeli lisusu po Kabila za mvute na makila ya ba Rossi ya ba Shebea Kabila discours na en biso ba parlementaire tozo bengango eza discours au Kabila mi tumbole libulu lera zolo ba kazana leçon ya kozwate na communauté internationale pe po ya pesa ka leçon te Kabila ndaza bolole o ba kongola ngambu baloba zoba zoba yo déjà so ozoloba kozana conseil ya kopesa baninga te c'est-à-dire ozomila ki sa déjà za zoba zoba mais makambo wana lobezo engagé biso ba congolais te ye lokola aluki guerre na communauté internationale biso tobeteli bravo a continuer nango a kosuka mukuse ya Corée a négocier na Pyongyang banda oganga kiaza na babombi a négocier le babi bakobeta e a kosuka pe a foncer lisusu structuration ya armée au Kabila ça en fait tout ce qu'on a discours il y a chef de l'État concrètement bino na IDPS brandé ko s'attendre na nini o boyo kité na monoka Joseph Kabila biso na IDPS nde tozana tolingaki Kabila a officialisé que qui non partance na ba élection togoya et ko assurer démocratie mais Kabila est venu kosala biso babenga en français les ironies socratiques na cadre que les crédibles vont postuler yé morona na non crédible donc abosani le razoloba ana biso tozoyoka akanisi ba français ba komela ki wana peuple congolais akosenga me ba interpréter mutu wana lobini to interpréter ki bato ba ebi français te que Kabila a lobé le côté emploi Kabila zoloba pona nga na ebi ke Kabila sala kaka emploi moko Paris foot nga pona ngai Kabila musala ne ya sala Paris foot na ba Kabila pena bana basi Kabila pesa ba musala ya bashida kindumba parce que Kabila bomi famille Kabila abomi famille pour ba papa bazwa responsabilité bana basi ba se déchaîner c'est lui qui est responsable donc Kabila sale le côté bilan na eza négatif pour na biso oh toi loba qui wana deva ba venturier ne ya ba criminel wa ya front et talika bango mais toyebi mukolo ezali tokotiela bango ba image wana nde tokoyeba. Et par rapport à discours, Wana Kabila continue toujours à insister à respecter la Constitution. Or, la Constitution est PCK a des mandats. Pourquoi vous avez demandé que jusque-là, en décembre, vous participez à l'élection? Parce qu'il y a un lobby, à continuer à insister à respecter la Constitution. Kabila a mutumo boye
mentalité nae depuis germe, depuis moi les pinières, depuis nyonso so na koloba na biologie, eza mensonge. Aza mutu mo azata na culture a test te. Makambu Kabila soka lobi nzambe aza bien. Ngai fona loba te Satan aza bien. Donc Kabila nyonso ya loba ngai fona loba le contraire na opona battre la vie nanga. C'est quelqu'un qui respire le mal, qui respire les mensonges. Oh yazo loba na kacha mutema naza na ba calcul na caporal nenanga. Oh toko kanga. Parce que l'élection, on a memela biso na ba machine à voter. IDPS viva. Viva. L'élection, on a memela biso na ba machine à voter. Nanga ifa yeba o nazo continuer koloba. L'élection bimisaka bagarre. Nazo so ba élection, soki ba triquer yango bimisa bagarre baka ya Afrique ezali. Kolela na sasu ba bete na neti muta kufa. Nani oyo? Nani Savi Bin Eduardo ba betam na neti muta kufa. Lokola nanga yazo mema charge wana. Yago mema libanga lokola caporal la kinga kati. Etalié. Oya Côte d'Ivoire akota kaso. Ngali kamna olo baga etali bango bakokota kaso. Soki po monike kaso kozala kilo bako fongola tono acide. Bako mikotisa po bango ba na place okima te na poto. Globa ba kima ba Guadeloupe. Ba Guadeloupe te ba Nicaragua ba côté kuna ya ba Costa Rica. Vice national déjà bino IDPS vous autres la machine à voter au moment où IDPS déjà vous déposer que liste ba candidat député provincial na bino. Est-ce que vous avez yango peso la que IDPS quand même vous accepter qu'on ait élection avec machine à voter? Non. Topé si ba préalable mais to la ici la communauté internationale que to lingi be élection po ba loba biso to boya boya. Mais Kabila so ya boule que po idée na bango zala ki que topé sa ba candidature te après ba longo la représentant na biso azana seni ba longo la machine à voter ba démarrer voiture. Boule na bango la bongo mais tellement Fatima Konzi moi l'empate bo bete na maboko. Félix Amoni kendenge zawana te topé ça. Mais ceux qui battent machine à voter toko kende te bakozong sambongo na biso. Topé sina nu bongo. Poezana ba opposition ba benga sous-marin. Ba opposition misu bazana moyi ba na moki na poko ba koti na mai. Soki biso to kenda giteneti MLC ndega kombata lo. Ya robombe zati. Toko koma na makambo MLC. Ndenge zana opposition sous-marin c'est-à-dire na moya zana moki na pokwa koti na mai. Bopozana soki biso toilette balingai ba kende Kabila pesi bango majorité mo o ba benga des décorations après ba comme le bango deuxième force. To placer plus de 600 et quelques députés provinciaux. To placer to ziku na balie misusu to bakisi. Na idée que même na Ituri va trouver mais la zone au discours à Kabila. Kabila a dit que l'Itineza y a indépendance, souveraineté. Soni trône à M. Kabila. Kuna na Uganda, côté ya Lac Albert, bakanga 80 personnes na biso ba mema ba na Uganda. To mona déclaration mon Kabila sala ya ko benga ambassadeur à Uganda ko bengane te. To mona ta mazoya ko sa ba arrogance. Il y a quelqu'un qui est déjà aux abois que la souveraineté. Biloko nazo salana tozo sekae. Bato bazo comprendre te pona biso Kabila sa sili. Eza o balobana ki Congo côté les maza monsieur Kabila, Kabila côté les maza. Toujours na kata discours ya chef de l'État lobby que jamais RDC to joa ba leçon na bato ba boma démocratie na mboka na biso. Quelque part, vous n'avez pas de raison parce que la communauté internationale vous a soutenu. Bango ka ndeba boma démocratie na mboko. Oh, ba boma démocratie. Ozomona mutazolo ba bilobela pa se pensa mende. Mutazolo ba bilobela. Kabila za buzobologie. Kabila za créer science mobimba ya bu oh ya buzoba. Na yebite combattant. Donc makamba Kabila discours wana. Et ça, on va bengi discours moro donc même moi na maternelle, alors ça discours à bongote. Ba komela ke pa batune moro boye, aye otangara yebi mankambo yo. Donc Kabila za lokola ba père en 1960,
o banda opesa enveloppe bakangi na kati enveloppe bakomi kendo tika kuna bakanga e ake na ope batinda enga daye binelo salati. Vraiment merci beaucoup fils national Mukoko mais national oza yo moko te ba combattant baza ebele awa. Na est-ce que ça na combattant moko ko bakisa quelque chose par rapport à office national à lobby. Commentaire. Ah, merci, messieurs les journalistes. Peut-être, monsieur Kabila, Azokandisa qui est biso ba combattant, tout ça bazoba. Ba combattant zazobate. Parmi nous, il y a des intellectuels. Discours, il y a monsieur Kabila, c'est ce que j'appelle un discours traditionnel. On attendait de rien na M. Kabila aussi longtemps que Anamoto Stoibaki qui biloko anande akoloba yango. Mais c'est que nous, peuple congolais, nous attendons de lui et c'est qui aïe sabiso prochaine candidature ou à postuler ou à postuler. C'est ce que nous attendons de lui. Mais hélas, à Keko Sabiso, Makambo Keno, tout le monde était déçu. Tout ça, Bazo Batek, Motoazo Bakeno, il a la passion, il y a Congo. Ce qui a la passion à Congo, il allait organiser les élections en 2016. Ce qui vraiment le Bakeno a la passion à Congo, Linga à Congo. A vu moratoire il y a une année. Il n'a pas fait. Babak c'est encore un deuxième bonus. Il y a toujours Bako Kajam et Motande Ngwanda a la passion à Congo. Il y a pensé que le peuple congolais a zoba. Alors que le peuple congolais à l'heure actuelle a très éveillé. Très éveillé. À partir du langage net, on a décortiquer mot par mot. Quelqu'un qui a la passion de Congo, na Kasai, combien de nos frères oyo baboufi na milice na oya salai. On n'a pas vu un chef de l'État ne fils que à se prononcer à taper mes condoléances. Il n'a pas fait. Ailleurs, peuple congolais n'a pas de considération. Na un di baboma de konabisio ya mwasi ba kata katai. Toyokata chef de l'État te atelema aloba. Celui qui a la passion de Congo. Celui-là. Toyokate. Na Braza ba violé ba bomi. Toyokata chef de l'État a fait prononcer. C'est celui-là qui a la passion du Congo. Azo biso ba zoba. Peuple congolais a zobate. Avec on retracer biso un bilan largement négatif. Il y a canicito bilan oya sali. Oh non, voilà taux à réduction, il y a 15% à chômage. 15% à chômage réduction. Papa. Entreprise angoni nango ezali oya réduit le chômage. Nous ne sommes pas des zoba oyazo kanisa. Mais aïe baké, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et il est temps, M. Kabila, le rôle aïe a santété, à Okende, à Obimana di Doussou. Toujours Bimisaï na li Doussou. Nous sommes déterminés. Aïe bayango que non, soka aussi li sabiso tout. Asi sabiso tout. Le rôle la mission na est que non, à exterminer le peuple congolais. À exterminer le peuple congolais. Nous sommes d'accord. Tous après, il y a qu'on vexer Makila Nabiso, le col à bande qu'on a mis à Rosimouké. Pour l'amour à Nabiso. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des comme ça, vous avez sur le bavato des cadeaux sur donc là, chapeau. Question d'attente. Réaction des années par rapport au discours, il y a chef d'État tout ça sur l'état de la nation. Ok. Na Kombo tout d'abord. Il y a des Congolais nyons. Au bazar na bolingo. Il y a solo ya mboka na biso. Mutu nyons o ayoki. Biloko Kabila sali. O ya na bolingo ya mboko. Ayebi esika nini ako placer Kabila na mboka oyo.
Kabila discours nae tout d'abord eza discours te toko benga un discours te pour discours eza eloko soki muto alobi batu ba vandi ba retenir quand même quelque chose de positif. Alors na bilo oyo alobi biso peuple congolais tolani eloko moko ya malonga alobi te asali biloko asalaka chaque fois alobi eloko asikata alobi eloko oyo congolais ko vanda alobi ah quand même na eloko alobi quand même total elana na eloko alobi na eloko malonga te donc asa discours te pour na biso eza non événement asali na eloko te donc asali communiquer na ba cadre na ya majorité ndenge ezalaka avandi na kingakati donc plus grave alinga sala ngona kingakati ndenge asalaka donc alinga ya te kwa mburier batu na niveau parler du peuple bona oloba buzoba wana alobi eloko te pour na biso ba congolais tomoni ke aza vraiment mutu oyo aza maele akoloba eloko te tomoni yango mukile moni ke aza na maele akoloba eloko te alobi na eloko te. Alors à cela tout d'abord na oba c'est eloko moko ozotalanga bien ozomona mandefu na ngandeza eza couleur ne oui Kabila aza mandefu mais couleur à mandefu eza mandefu na ete ozo comprendre aza zoba il est le président sale du monde puisque so taliba président no ya mukili okotikala komona jamais président na ba comportement ya salabilité lokola ba komi civil na biso tout d'abord sale donc na façon na ye a komi pe sale c'est normal alors biso to comprendre bango kala trop te tozozo pouvoir ba comprendre ndenge nini un congolais a ko diriger moko l'IDPS ça zo pouvoir ba o bazo rêver ba mona net to sala ba black tozo lo ba biloko moko ezanga tina eza déjà prophétie ba o ba yebi mais ba ngokuna bazana bato bazaki na kata IDPS ba yebi ndenge nini IDPS ça fonctionne. Il faut pas aider, ba faire ça moi maele pour comprendre quelque chose. Mais biso na IDPS na biso na moko to diriger. Et ça c'est musikate. Avec tout ce qui vient de se passer fils national, est-ce que bino au niveau IDPS boza qu'on dit vraiment que na décembre tu as une élection crédible na mboka na biso. Biso IDPS ndenge za boye, IDPS viva. Même moral combattant. Biso IDPS ndenge to za boye pona biso tolobi l'élection na ezana le 23 décembre. Soki Kabila a sali manœuvre yena caporal na enanga que l'élection za le 23 décembre te toko passer na vitesse mususu vitesse angweza ya article 64 oyo lobi ke groupe ya ba individu so evani na makasi na pouvoir boza obligé ya kotelemela bango. Na kati ya baloba teke non violence baloba boko telemela ba ona méthode nyonso IDPS viva moma wane zoya pe makambo solo yango yo nazoya biso makambo solo zo banda à partir à les 25 oyo eza dernier virage peuple congolais tant que mobilisateur na yebsano dernier virage eza à partir ya les 25 ti le 8 Kabila boule na yezali le 8 nda oketika candidature na ya Kindoki na batu na ye c'est-à-dire azobanga koloba ke ye ako postuler parce que soka lobby peuple congolais ako telemela e mbutu ko banda azoboya pe koloba ke dauphin na ngai yeyo po bako panzana po menda kolinga matata mponyo a diriger te baati kuta saboyaki Kabila azotimbela ke aza entre le marteau et l'enclume de jibalo lokola moto liboso ya deux chemins wapi nzela ya bien Kabila zoyeba nzela kokende te donc aza na guerre na kana ye pe peuple azotala ye biso pona biso beleso ezaka na décembre oyo soki Kabila salisi beleso na décembre oyo te vaut mieux atira ko diriger banzeta avocat ya safu na banzeta baoba. Ok fils national tout le canal nos dossiers tout côté na dossier nangam na bino opposition. En fait, IDPS na MLC juste qu'est-ce qui se passe parce que bino ne surtout besoin d'opposition. Aujourd'hui c'est besoin wela nini. Tolanda qui ba déclaration maman F Bazai ba presque pour attaquer directement IDPS. Alors, bino nyo so besoin kata opposition. D'ailleurs, besoin le gouvernement pour bisa candidat unique. Alors, besoin où l'accord nini. Ouais, et là yo to lingo to lo ba mambo ezo déranger biso na batwa. Combattant soko lingo yo loba wate. Yako loba na micro.
Ouais, les ambiances, c'est beau comprendre. Nalingana loba boye. Pour IDPS viva. Et tara parti bato maele baleke be ba msu basali moi sous commission na baouni. Les premiers les aboye. Biso na parti MLC. Toza un problème te pour biso toza va benga la fille aînée de l'opposition. Faire de lance de l'opposition. L'air biso to banda makambwango bango basalara te basalara na un père. Wana un. Et en plus biso IDPS to simana mindu ki te poto bomata congolais moko. To boma mutute. Mais biso nde toza santage toza opi. Et le réseau tient bato MLC mal à l'aise. Eza po candidat na bango eza. Mwana mboka Jean-Pierre Mbemba ayebisa peuple congolais sobo bimina nzela na kolakisa bino bokutana ba soda nanga amenança déjà peuple congolais de mort. Ils ont disqualifié déjà kozala candidat comme opposition. Si ko ils ont fait ça o babengi mwana mpate fati akomi favori. Pour Moïse Katumbi so meki ko tchali koka na aéroport. Na ba cop na bango ya ba cuivre ba okanga ye eza bisote vous comprenez. Donc ba candidat ba kwai sans que to kende même na ba pour parler et puis si bango mutema bilobela e bazaiba omoni mwana mwasi so za na ba makamo ya mabe o ezanye tikindoki ba opeso kombo Karaba la sorcière. Oya film à Kirikou. Eve Bazaï Bazobi maman va bengi Karaba la sorcière. Talaga Tshisekedi héros national Mokongwankoba Azala balobi ke Tshisekedi ndako diriger sensa. Yo mwana mwasi ozolobake ngape na ko dirigeant. Omoni na mamba politique eza na 3 modèles ya batu basala politique. Eza na batu msu basala kaka pour embryer, Batumsu basala kaka pour se connaître et Batumsu basala pour conquérir. Et Bazaï bana MLC, bazo sala politique pour embryer seulement pour aider les mâles. Waneza point. Bakota négociation ya kankokolo. Bisoto kotati. Basala ba accord cascade na Kabila. 1+4 et soukela Jean-Pierre Mbemba na tribunal ukuna bisoto zalati F Bazaïba ye azalaka na IDPSO na personne formation azala secrétaire national chargé ya conditions féminines et pesa que kokenda kenda kuna po yembemba swaka ya débaucha ye apesa ye azala suppliante na ye na Sénat lokola koma kuna ya koma neka komona mbongo mais tozo expliquer ka bo sanateur eza grande école pour ba combattre tout ya IDPS yo bazana ba dimension ya ba président ya ba parti politique ya ba lupango yo mona na Kinshasa. Vous comprenez? Et bazaï beloro e pesi biso sous méchant ezali abenga président na biso mwana mpate Fati Félix na congrès na bango. Lokola biso to tonda bonne manière tokenda na congrès na bango. Mais basi basala ki plan na bango bazui muto azolumba solo ya détournement criminel muto azolumba solo ya lokuta ya médiocrité bavandisi pembe na président na biso etaki biso dernier de diabo epesa biso méchant po bango le bayaka na temple de la résistance toyamba bango bien toyebisi bango mbala sima to tika loyate. Au moins, les bilans ont créé un rando na lingala facile. Et là, ils ont créé un rando yangwan. Mais MLC, na histoire à Makambundengeza, nan tout le monde a ta marche autorisée, même marche de santé. Oh, bah ça là, on a vu la chassade. Vous comprenez? Tout le monde a dit que moi, rébellion, moi, sale rébellion, Kota Gemina. Les premiers alliés, Bisson de Tozana. Tozana problème na bangote pe tozo expliquer bango que ba comprendre la réalité à vitesse à lelo lobby IDPS viva Kabila alena mande fa pembe lokola Charlie tendenga komi nango
Mbemba sali 10 ans na kaso à perdre masolo ndenge ezalaki 10 ans oalaka te na match ekosenga nano ovanda na bande de touche omona Fati ndenge akodirige Congo après ndeko ya okota masolo donc makambo eza bongo Mbemba tia bimi wana eza ke il faut avanda nano atala nanu parce que alira makambo ndenge ezaleli ekomi na lire mosusu pe tozobangela kote tosi tobeta Sainte-Thérèse Grand Libulu 5 terrains et Panzana Fati déjà atondi sango ezala o babengi meeting thermomètre donc pour na biso ndezana Fati aza lokola balle totie de na kati ya chambre et tika toni ata kagu makambo ezate debe ezate po kamera kutu ya sakoya po alandaka ne ba jipon ya basi ya batu ya ba musicien déjà ba congolais ba voter ete Katumbi il faut basi sa mitif na baona Kabila o bazana ya iranion Mbemba sora ye ba congolais pe ba na mémoire nzambe ba obosa na tende Mbemba menasa biso wake ndenge zana soto bimina nzela obeta biso masas et en plus Mbemba ndenga zawana pour vérité za bokabwanité tozo expliquer nde bango Mbemba ndenga zana azala vice-président vice-premier ministre vice-président chargé de l'ECOFIN économie et finance à saler le côté toya to pesa elisusu biso tozana o tobengi projet de société na biso le peuple d'abord au tisseré d'article na biso poto comme ça Congo paradis donc makambeza il y a pas match et bazai bezaka esprit démoniaque ya karaba la sorcière des osala et à part ça likamusu zezani na Congo na bango omoni sorcelero basalaka na butu on a benga politique à sous-marin et bimari na poissa et comment il sorcellerie du jour to moni ba sadari na kati to comprenaki te est-ce que MLC et continue na front des criminels du Congo donc to comprenate yango nde bomoni président Fati a vendu à monique environnement poli les gars bazu pose abimi azongaki sous-souté parce que aza mwana maele mbala sima MLC atakutu na feti na bango bakobenga Yesu Christ mwana nzambe tokoyaki. Merci beaucoup fils Mukoko national tozo kende vraiment na suka masolo na biso mais avant de conclure masolo na biso to mekampe ko solo le Cameroun ya réaménagement et salami na armée nationale juste na veille ya mandat ya chef de mandat déjà mandat bonus ya chef de l'état to moni réaménagement salami Bazi Didier Tumba va remplacé par Célestin Mbala to moni pe retour aux affaires ya général John Numbi alors bino na IDP sa musika bo moni réaménagement na ndengeni ouais pour na biso réaménagement Kabila sali et le biso le côté to comprendre que locataire o azada na préavis a comme ba couleur nandaku kochaba split est-ce que zalak to monyango déjà normal c'est que locataire wana a comme na bula comme ça lupangu yae il faut to yebise to fonder déjà na service d'habitat les a peuple le problème est ça qu'on nomme ya nommé à Longole Tumba pour na biso lobby et le côté et Tumba azaro babengaka femme à pantalon c'est-à-dire tout le monde en Afrique ba caporal ba capitaine bazo sala coup d'état pour bazo bukonzi bazo c'est la peuple et Tumba de poids paiement na ba pété belé na mapeka azala babenga femme à pantalon de ba longolie ya biso lilo bakunezate waneza makambu na bango ya pale batika mwana mwa muke amonela bango batu o baza qualifié ba uta na académie militaire batika mwa likili moko boye amonela bango mais qu'on nommé à John Numbi au Kabila nommé au Kendo nommé et là qui dit devant l'opinion nationale internationale que Kabila zalaka l'aise ya kosala kana bato ba ebi ko boma ba criminel. Donc il va pour une association de malfaiteurs. John Numbi a un dossier à Chebea. Dossier ya Chebea nan silate. Tabande bakata ke longi, okobosa ne longi nae. Mais mutu, o tika obosa nate. Makila Chebea ganga John Numbi.
Kabila nommé communauté internationale et le barake assassin à John Numbi. Na minute pour na biso to sepeli na envoûtement wana. Oh Kabila zana ngoza envoûtement ba dictateur bazala na minute asuka. Ndenga nommé John Numbi. John Numbi a gosa sous ba bavira grave et go permettre vraiment ba kanga yesu bien. Po ndenga zana eza bien ndenga tubi sous communauté internationale musapina misu. Donc il message nangeza que biloko tozo salana pe tozo rappeler de na John Numbi aleki baramoto te ndengeza na aleki zingzongite aleki roi de betite. Donc John Numbi abimaka John Numbi na arrivé à Afdel na babota tozo rappeler déjà ayeba que peuple congolais a de anakanda. Ok, tu comme vraiment na souka masoro na biso mais jamais tu quitter ça que tout na ta état de santé il y a président Félix Tshisekedi. Moi na mboka fils national Boni, moi na mboka Félix Tshisekedi. Ouais, moi na mboka président au peuple andimi Azaki Toko leader charismatique. Oh sans tâche. Azaki Toko toyembeli nzembo yebi, nzembo déjà eza marché au toyembi vigilance fati président. Abetaki tout na niveau ya libanda na cadre ya ko expliquer ka ba mindele baya bazwa mutu na bango po peuple a komi na kanda po muko peuple a rotomboka même ba intérêt so ya 60% bazwara et ko risquer comme à 20%. Po wana na minute ana to ko installer o ba bengi révolution populaire. Félix a ko expliquer bango au lieu peuple a baka makamu na makasi boya ndebo mizwela mutu na bino bokende nae. Mais toute faza libanda soka zongi tozo chamaka mtu en marche na idée que to lancer ce campagne yangonde tant que cadre parti yo mutoza na poto soutenir IDPS ozala na photocopie zimo obwaka na kwanda kuno côté Mbazangungu à Paris tindango koto poto salela kaba to salela kaba combattant o baza ba candidat député ba affiche ezalaka soni mingi na 2011 comme on a candidat IDPS na photo en noir et blanc. Mais yo oloba rosa grand prêtre na poto imprimante zawana tindango koto yo na cadre to sala ba fiche ba député na biso to za na ba député belé pe to za na besoin ya soutien na bino Félix nano asala te pe ndenge zawana ezosenga to cotiser mbongo ndenge zawana bon soutenir na moi 10 €, 1000 €, 100 € na cadre toko kopele caution po azana nyongo na biso peuple po soka mi peseli mbongo wana ndenge na ye akolinga bazwa bénéfice mais soki biso ba combattant IDPS to kotizele mbongo wana to pesi akozana nyongo na biso po ifa kanisela biso yango nde tozo continuer koloba to kolemba te émission eza ya théâtre te to ya musique eza émission ya éveil national na poto yo vanda opemi kuna kanyama azalaka te kasongo azalaka te bino boko bando sala ba marche chaque jour boko bando sala ba marche chaque jour na poto bozakaka o nazana kayu o nazana kayu non kuneze pa batu mukoni boko zonga mboko boya kolia maboka kinkole moye boya ezate donc nazoya bisabino moye boya ezate po voyo azao mais bo soutenir biso bo sala rata ba marche ozo comprendre bo sala rata ba marche po tozo kamwa bino boko sala marche ozo mela coca ozo lia yaou biso to sala marche ezam gas ozo comprendre ezam makambu bino una balanda bino te pa kanyam mais tozo comprendre te bo pemi bo komisi pote pa na bino donc ezam makambu tozo lobaka ke Congolais se prendre en charge bougie était le maranama ya misunango soki bo misimbite tisere da sa kufa na ye tokotika la kaboe Kabila akoya kokoma le roi du Congo et kosala biso pasi message à ba parlementaire debout yangwana o tokoka kopesa donc to répondre Kabila c'est la lutte libère le peuple gagne toujours.
So Destiny of Africa production. So that's what we're talking about tonight. It's all about Destiny of Africa production. So our man Lopez. So what do you think of Destiny of Africa production? Have you ever heard of Destiny of Africa production? I think it's absolutely fantastic. Absolutely fantastic. I cannot recommend it more. It's brilliant.